nani potu na on y a un comportement à ba Gaulois. Yo impoli. Mais tanga place ko ça ba tise. Ngana impoli. Yo impoli pas faire Ngana za impoli. S'il vous plaît. Osomona. S'il vous plaît, toi na plateau. On dit tanga ba ta la biso. Yo c'est très impoli. Yo ko na ngomba impoli pour ça moi si. On sangani. S'il vous plaît. Boto na ngomba ngo sangani. S'il vous Wa plaît. très impoli à gérer. Faites attention. Rihanna, s'il vous plaît. Biloko moko betang tolo na pondo buka pondo ba visa clé batambusa 2021 2000 na bango no nat na batambusa ngo bienté ba vie ba yakala ba mensonge ba vie ba yakala ba impolitesse on comprend mutu loko tienne qui se kedi laza sa mabele visa clé manquer respect pourquoi ba ko yape boy ba tomo ba yape mamba politique ba beti 12 boye na faire hein ta bon ngoma so ma pa pagite visa clé le but que faire rigola mtatindi batu na été bato wana baopesa mbongo babi biso toza ba Gaulois et puis muto osala likambo wana nga na bimisima ya miso mwa mwasi ndenge tika tovai na Rihanna boy ata za ne Gauloise amoni mwana ya artiste Fally apesa mbongo alobaki naza Gauloise est-ce que biloko wana pena mama ba mama ba bombaka biso est-ce que mama ko sala eloko wana bato muso parce que faire rigola beti ba concert ya minene et belé pese mona na miso ba so bokoti na ba chaîne na ye pardon makala bana kini bana poto bino mo boyebi abeti wapi tanga ba place abeti promotion te mabeti ba concert pese mona na ya bino ba concert abeti omoni ke yem tam ta tele ngana otanga ba place il pas tanga ba place faire abeti wapi stade après yo ba bi ya géri yo na monopole otinga na bando tanga yo nani ngana ekomona lelo ba Gaulois na ba Gauloises bo eskizenga la majorité ya ba Gauloises ba se focaliser na makambo ezanga tina tala challenge ba osa ila mwana visa clé koleka dynastie yebisa dynastie na minute ekiwa ezanga ba conflit wana ya francophonie aux actes la kota ya mozo continuer bien sûr donc conflit non monique ya lobi belé yemo na suka na ngwa confirmer que afuta mabena ya lonaki qui prouve que ça na bien bon deuxième vidéo ya ki ba ki donc on a oloba te na émission ten oloba na yo bon deuxième vidéo ya ki ba bi que ça ba wario non papa baba lo les ali felo eza na mona pe kasha mulenge eza te oui j'assume baza ba Gaulois to ça ba si ba Gaulois ko j'assume après avoir que ça biso ce que ça biso avant de continuer faut retirer l'ilo non retirer te osangani s'il vous plaît bon plateau oh impoli hein avant de continuer faut retirer non retirer te on retire non attends on impoli na TV non toka ta émission toka ta émission ngana banga yo toka ta émission ba dynastique bino pe bo to beta ba concert kafunde bolobaki mais to mona ngona médiaté to mona concert na bina martyr boteka ngo wapi to mona te on comprend tout ça ba tira même ya buzoba ba débat mo à terre tout ça ba débat intelligent s'il vous plaît tout ça ba débat intelligent voilà bazo finga soki mama fanta ya kalobi mama et papa et Gauloise tout ça la focus dynastie na biso mutu asa ilika mwana za Gauloise te po Gauloise ko sala ndeko na biso mobali eloko na te malgré to zaki na guerre na ye na francophonie au moins que message koleka tangu na kata parce que on mamba be c'est que biso be faire c'est que bino be artiste Fally pour patinda ka j'allais finga batu nazo finga les gens de pas tinda on comprend makam na olo baté voilà merci beaucoup na bandeko nyonso balandi de partout aux zones à travers le monde na ba différentes chaînes na biso ba différentes chaînes partenaires oyo tous arana bango en tout cas ba bonne fête na bino ba meilleur vœu na bino toujours continuer toujours ba meilleur vœu ensemble na bino ba partenaire na biso bo soutenir na biso o bozaki na biso durant en 2023 et puis bo poti na biso 2024 voilà là je salue maman Vivine Sandala en tout cas maman Kulutu Vivine Sandala azarula na depuis Suisse pourquoi pas na couple Madeleine et Mwimba na États-Unis wana na ville à Californie voilà merci encore une fois tous ensemble awa na ba invité du jour nanga tous sur la bongo bilan il y a ba artiste et musicien na biso et puis ba artiste rival au boyebi ndengeni batambola ki na 2023 bilan likaki ndengeni et puis makambo oyo il y a publication ya mwana ya Zakari ndenge za kolika ba réseaux sociaux en tout cas tokomeka ko simba yango et puis na vidéo oyo légende ya musique congolaise asali Koffi Olomide par rapport il y a des propos sur les réseaux sociaux. En tout cas, Simbango, restez toujours branchés, connectés dans la chaîne partenaire. Vous connecter, vous partagez, vous commenter. En tout cas, on est là, toujours pour nous servir, Bino, bonnet la biso de partout. Voilà. À ma gauche, je suis avec Jerry Kobetox,
dessin de la presse, Koko Yabawario, en qui j'ai dit bonjour, Jerry. Bonjour, c'est Goka Panga. Voilà, santé Nini. Oui, on a eu ça, tu as santé, tu as boni fali. So fali aza bien, on a bien. Fali pour pas bien, donc Koko Warrior peut na uzalaka bien. Voilà. Donc na pesi bambote na Warrior suprême depuis Abidjan. Fali pour pas Mobutu de la musique africaine, l'homme qui a fait propulser la rumba congolaise à travers le monde. Donc aza pepele na orchestre na Mobimba na Côte d'Ivoire et puis ba Warrior na ba Warriors nyonso. En tout cas, ma meilleure vie Nabino parce qu'ils ont continué. Maman m'a mis depuis Monaco. Donc, Koko Bawarrior a calmé. Meilleure vie, meilleure vie en tout cas. Nous avons commis Sibiso 2024 et Belé Bamoni en Moti. Voilà. Et Belé to Bandena en 2023. Les lois baso benga mabaoué. Mais Biso to fouté là on a ta facture à ta avis de coupure et mais donc c'est que tu commissaire. Voilà, merci beaucoup, Jerry. Compétence de la presse. À ma droite, je suis avec Rihanna. Rihanna de la presse, à qui je dis bonjour. Bonjour, Hervé, mon vieux. Nzamba Lola Zalokumu. Et bien, tout le monde a un koufi. Car en Inge, Batou Golobaka, Bandagina Bango 2023 na début. Comme on a 4-4, Batika Netinga, et Manakane, na Kotana Papa Nabiso 2024. Et Nzambe na Bongo, na Epena Marane, Azui, Atika, merci beaucoup, na fait Regola, Rika Bolonika. Papa Ebaoyemba, Papa Ebarokoma, Papa Azamaele, Sorazoyembo, Bio-Angélia qui oswala qui koso bendeni. Bon séjour. Voilà. Merci en tout cas. Toujours continuer la biso. Merveille na EP. L'artiste Foura, il y a Souza, il y a Zanabiso, assisté biso. Merveille na yo. Voilà. Toké non ngambo il y a Venabiso Zakari parce que l'actualité du jour où ils ont les réseaux sociaux. Jerry Kobetox. Banani va publier sous Venabiso Zakari, moi na ye, azo senga ba di héros et tout. Et les loyo par rapport à déclaration il y a Venabiso Zakle, ils a ba gaulois, faire gola tindi ba gaulois ba sali réputation na to famille na ye quelque part. Yo avis na ezani par rapport à la vidéo zo circuler na réseaux sociaux. Merci beaucoup Sego Kapango. Moni mboko na bisonde toleki mutema mabe. Toleki na ebité mboko to kindi wapi. Moni garçon na ba publier na mwana visa carrière na 36 ans. Moni na poto eza kwa Congo te mutabeli liboma mutu ne sala bete bukange basinga bo 25 na lupango. Poto un adulte ba obligé à arrêter. Preuve année même mwana muke. Et le bino ngata kisinjora que j'ai sali bon retour à toi. A uto lo babi poto eza rande boye. Mwana muke otinde me follow ba s'il te plaît. Donc poto eza ndenge moko to moni ba te belé ba na poto yango to bisa ba nuna so ba Congolais bo bima pena on a YouTube. Bo s'intégrer. Au moins na mutu so azana 20 ans na poto mais s'intégrer. Ayi ma poto ndenge za la rati. Na makambu ya ko publier moi na ve Zakari. Naza na faute pe on peut sa visa clé. Naza pe na raison mo pe na peut sa visa clé. Ninga sili. Faute ezani raison. Faute ezani ni. Visa clé normalement fala zo mwana wana poto te bi ke za mboka ya la police mboka makambo belé. Fala zo mwana na présenter biso na TV. Ayi bisa biso ke naza na mwana nga boye bande ko soki bomoni pe na balabala boye bakie en tout cas mutu neza mwanzi mwaka. Vous comprenez? Dis-moi si mutu ezo sala bien te. Vous comprenez? Et nga ke ça appelle sous nga ke couvrir yo mona tande bande ko ba sali vidéo ça. Veza claro bite ke faire rigola mtatindi batu na été. Batu wana ba opesa mbongo ba biso toza ba gaulois. Et puis mutu osala likambo na nga na bimisima ya misu mwasi. Nenge tra to vaina Rihanna boy ata ne gauloise. Amoni mwana ya artiste Fali. Apesa mbongo na bakina za gauloise. Est-ce que biloko wana pena maman ba bomba ka biso. Est-ce que maman ko sala eloko wana? Batu musu bazo ba te gérer otika wana za 12 musique za kabongo. Musique za kabongo c'est bien, mais tozo kende wapi na musique yango. Et puis ngana yeko mona lelo. Ba gaulois na ba gauloise bo excusenga. La majorité ya ba gauloise ba se focaliser na makambo ezanga tina. Tala challenge ba osa ila mona veza que le ka dynastie. Yebisa dynastie na minute ekiwa. Ezanga ba conflit wana ya francophonie aux actes la continuer. Bien sûr. Donc conflit ya francophonie veza que la loba ba gaulois pe ba loba donc etika la bongo mesko ko ya ko tombola so eloko yango au moment où artiste a outi. Mais apparemment Jerry on se comprend mambolo bo comprendre. Natikela ki autant loba. Mais oui non quand parce que oloba marambo ezala te.
On a bien mutu pas roya na TV. Tout le monde fait 2 ans vidéo moi que eza biso ba warion tout kabeli ombo. Est-ce que ngava rien na ko bena confirmer que eza ba warion. On moni eloko batu ba comment ko sangisa vie normale na vie musique. Batu ba comment sangisa ngo. Tant que il meurt, tant que mère des enfants, dena boti yanga pe ba 9 mois. Quand à moi rien na so yeno ko sala ngoti. Bilo muso mutu muso ko sana sentiment na ye a cause appel ou arion mais aya lobi na goloa mutu muso pas ko sali comme ça na goloa mais lobi na arion qui prouve que ça bango ce que ça qui aime ta sala ki anga banga taza mo sa teme il fallait me filmer tout mon elongi na ye si vous prenez ba nimba salir ka komba faire rigolo ko sali premièrement na équipe ça batu nyonso ba na ma média faire rigola faut beaucoup du respect na artiste le quoi faire rigola mutu ala la kalamuki. Alors, raisonner pas les sabino ni faut pas yemba bon mi tema na za kimia alors faut arrêter ça mutu moko yena média on ba n'importe quoi pour na comment faire rigola omoni tout ça musala OZP sa meilleur soi disant ndeko Gérald Lobi que ba dynastique bino be bo to beta ba concert kafunde bolobaki mais tout le monde na média té tout le monde concert na bina martyr boté ka ngo wapi tout le monde té on comprend tout ça tout ça ba tiraillement ba buzoba ba débat mo à terre tout ça ba débat intelligent s'il vous plaît tout ça ba débat intelligent voilà quelque part tout le bas par rapport à l'histoire wana akatinga maloba oui comme éviter soso kabola maloba na kabola na émission akatinga maloba obike na lobby na cité tokende bena calme tokende calme par rapport ya masolo o ne to sola quelque part tout le bas eza ranking oyo vezacle azanango ou soit eza loko nini oyo babimisi parce que l'actualité oyo eza pena actualité te otolo bela bilan ya musique mais quelque part tolo baneni Zakari toujours azana pona ko poplisser quand ande tolo baka fali par rapport ya ba réalité oyo ba golo ba mona ranking wana to ba tombola na nini je sais pas ba mona net nini les bombes c'est quoi les choix est clair tant on a la mukana tant on na comme famille bota la mukana tant on na comme gauloise mutatinga ngate les choix est clair qui prouve que pene ba kana dossier que Zakari mutasala ngo to beta raté mais le Zakari azo ngo yoka sikoyo o mona non na yebisa batu bolo l'équipe prévésate vidéo ezate mais la fille a lobby mutasali vidéo lobi za gauloise c'est papa c'est ça le problème papa to za la maye les vieux au kenara classe ngal ngo saba de baba soba te pono silika on a les cas la bande de tant ba fan ba hôtel biso ba mona te oui ba to balo mamba ba tamayele qui pour bonga c'est rien sur le compte moi na banga to ya foura na lobi na yo non il a filmé dans la kisa ba mutu atemba banga atene to na ba guerre d'esprit ezabi loko moko betant to lo na pondo buka pondo ba visa clé ba tambusa 2021 2000 na bango no na sa ba tambusa ngo bien te ba vi ba yakala ba mensonge ba vi ba yakala ba impolitesse on comprend mutu loko tienne qui se kedi laza sa mabele visa ka manquer respect pourquoi ba ko ya pe boy ba to ba pe ba yepe mamba politique ba betie 12 boy na on faire hein ta bon mo so ma pe ba page visa ka tsaba jeune bene rare na mboko yo visa ka wana bo mona tout est versé n'est pas bon à dur to lo baté parce que to ma monnaie kene visa ka ça faux jeune yo na minute to bo kenango tous ces pays ici ba ok na on a idoju ouais donc azo sibir ka ndeza ba po kasser na ye ba bloko ya lona tala vie to mona bloko comme super rose apé bo no pena ngana kutana na il y a des warions il y a des anniversaire janvier au les 4 nga c'est les janvier vidéo j'avais à Wario tout le monde a dit que j'avais à Wario tout le monde a dit que rien à Wario tout ça ka ba débat o eza asa goloise plutôt asa tout ça débat o eza ya musique ba vieux ba comment tina ba poumon ya batu vieux ba simba ba famille ya batu pourquoi pas ya vieux ba simba voilà tous on Ariana Jerry comme ça dessin ici lelo oyo par rapport ya ba propos ya vieux parce que lelo bana wenge pe ba tomboki hein pour isimbi wenge et simbi ferigo là bana wenge msupe ba tomboki par rapport à l'histoire ya wenge yo na part na yo oko conclure ni na citation ina lo babo d'abord na suka chita lobi visa la futa o alona cela veut dire à confirmer batwana baba goloise non monique alobi lobi belé yemo na suka na ngwa confirmer que a futa mabena ya lona ki qui prouve que ça va na bien bon deuxième vidéo ya ki ba ki donc on a lobaté l'émission ten on lobana yo bon deuxième vidéo ya ki ba bi que ça va wario non papa baba ka lole ça ali felo eza na mon appelle kacha mulangeza te oui j'assume baza ba goloise to ça ba si ba goloise ko j'assume après avoir que ça biso ce que ça biso ni c'est biso l'autre on est comme maman on ndalo te yo ka te secondes tant ce que ça biso après avoir biso ce que ça biso net artiste le quoi faire rigoler ça les ni
Non. Parce que faire moi c'est intellectuel. Faire ada capable le lo ya routine d'appel bato ba salir Zakari. Ça sens. Exact. Ça sens à niveau na biboya. Omoni artiste, il faut avoir une notoriété moboy. Il faut avoir une parole devant les fanatiques. Omoni tant on joue tantine on a sa vidéo bi na sa gauloise, soit 10-0. Au sala au provision. Au moment où 10-0 ba tela en provision, asa na poto, a ko s'intégrer. Ya mi balé, tout ça na maman mo ba bois kaka maman Fanta Fofana. Tant on monte le ko bongo sani. Maman est présidente ba gauloise, na ba gaulois. O sani. Ça la vidéo démentir information na olesko ba fanatique ba kene parce que nenga lobi boy ba fanatique na bango lelo nga na yebi ba fanatique na bango lelo o na yebi na bango so tande ba poster photo ya Zakari na sukiloti ya mai tel que Lilimbui tel que ba tunyo surtout ba lobela bango na internet soki ya zo tala ngota zo beta ngo kara ba zo finga soki mama Fanta ya lobi mama et papa et gauloise tous à la focus dynastie na biso mutu asa ilika mwana za gauloise te po gauloise ko sala ndeko na biso mobali eloko na te malgré tozaki na guerre na ye na francophonie au moins que message koleka tango parce que le mamba mabe c'est que biso be faire c'est que bino be artiste fali pour patinda ka jale finga ka batu ndazo finga les gens le pas tinda on comprend makam na olo bate tout classe que yo comprendre tango mama wana lobaki mama Fanta Fofana asa mama président ba piki paso musala na yango wana musala na yango wana est-ce que mama Fanta page ne saka wapi présidente nani ya J7 ana page officielle te tu peux imaginer ana page officielle te ana ngote page ba utiliser ça page à faire rigolo o ba ko ba français mabe o ba ko sala ba erreur yom te ba français de sala non to solo la ba français ya malango ba tant sabina katanda kwa bana maternelle nazomona c'est comme l'esprit ya comprenez na plateau tozana gauloise na koko ya ba warrior to solo ngona mpembe lelo o monter quelque part et toucher personnalité à Zakari ya Zakle par rapport biloko ada c'est le côté ba finga tena tuno sakla ba no be bafandi ba hotelo makambo olo ba ni sakla be ba ne bafanda ka batala kati so ya finga ke za ye za yo yebi na yebi solo sakla finga Etienne Kisekedi wa mulumba Etienne Kisekedi ya mulunga de yango bino bo fanje zana yebiso afeni nango respect Zakari réciproque yo kana yebiso so président Félix ko ta pardonner bo yo zana ni polo yo zana ni polo ça pour ça président de la République yebiso te na yebisio Zakari afinga Koffi Olomide afinga Werenson afinga Jibem Piana comment fait que tout monde azar onkine même Patrick Bekamba tabimi le azar onkine na mutu nyonso na bi boye ke Zakari amena jeunesse na le kutamo ya makasi Zakari ozolo ba makambo maîtriser Zakari a faire propulser pe ba jeune belé lelo to lo ba yango oui mutu azaka na côté mabe na mutu azaka na côté malamu s'il vous plaît gérer dans émission s'il vous plaît gérer dans émission analyse la rapporté s'il vous plaît Rihanna to kana on dit c'est ça que tu as ba gauloise basanga ka maîtrise de soi voilà na le biboy soki Zakari est-ce que que Zakari a calma mutu mo pa finga batu na no finga ba mission na Marie-Paul obi que Marie-Paul a dénigré tina vena biso pepe kale nana si saka Marie-Paul makamba ofinga batu aka expliquera Marie-Paul Zakari quelque soit finga Etienne Tshisekedi parce que Zakari n'a pas perdu to boité il y a que des imbéciles qui ne chancent pas président na yazoloba avant na kita plastique na Karine Mokonzi lelo so bagola lelo bakoma ofinga batu ezali bazo hérité o leader na bango sala avant na te va pesa fali comme tantine Fanny abenga Koffi Olomide nani koko dia nzombo na Karine Mokonzi lelo bobo boya mafinga Zakari c'est kandima pe jaye bolo na bobu kaka bolo na bon tous on échange de vin non bolonia plus sur bolonia voilà pour te conclure na sujet oyo pour conclure na sujet oyo lelo oyo bato balobi o babi bagolois faire atindi bagolois ba salir Zakari pour te conclure le message nini oyo était gauloise j'ai 40 ans d'âge message nini moi j'ai 40 ans d'âge voilà à mon niveau nanga na po nanga na kimbinga nango mère des enfants na tiki bana ndako na yefer abenga téléphone que no finga mutu non et ko sala maté yoka e sala maté
nga naza mutu oyo teki a vivre na mafinga lokwa bango beteki développer batindi batu voyage parce que basaleli musicien na bango te soit disant artiste na bango oyo afutelaki bango babillet te basaleli lo marketing ya likambo kenete me bake maswana na leader na bango bondumba kobimaka na bajournaliste biso babongo te okomprendre faire abongo te artiste mimba yo aussi batu l'entreprise on finga ka Koffi Olomide pasala yango aussi le kola Koffi Olomide donc c'est que moi j'ai compris Eza que non nana même grâce États-Unis liboso nana même grâce États-Unis liboso c'est que moi j'ai compris Eza que non Ferry atinda ki ba finga atinda mutu te soit ba filmer moi na zakle faire pe ko bima mwala te neti mutu ko faire ok na zakle wapi voilà merci Rihanna pour te conclure Kobe Rihanna balaye na ba bêtise à lobi wana et puis aza chroniqueuse azo ba bêtise makasi na télévision habité que toi na télévision je t'informe aujourd'hui lelo fali oyo bango leader na bango vana na kiti o ngala bango mutu atalisa lelo apesa ba golwa énergie wana baloba lelo fali Tantine Fanny aza PD eza leader na bango so ya lobi anga confirmer ngo eza normal normal ngo eza normal ya mibale yo lobi fallait botaxa e PD mais lelo bomo benge so bimana na ba chroniqueuse te bozo ngse comme bo pesa it au moins te bo se contredire ya ngo ngana yelo baboye tozo sola makamba veza kari awa makamba ba conseil makamba memaki batu e salinini fali ipupa ndinga zawana amobali. Vous comprenez? Azana basi oh l'aime sur bâtir qui bat $50,000, $30,000 fali pesa ngata butu moko. Prévenir ba koni fois tinyo so mona ka basi lelo ba sambwisa biso lelo. Ko bana na autorité morale ba Karine mo konta bengisa so ba koni fois ti pa Fabregas. Ti lelo ba lela ka butu moko ya fali. Donc fala zana tenter ya ko calculer grâce tenu. Vous comprenez? Ana tenter wana. Au moins si place na biso ke moni ba gaulois ba toujours focus na makambo zanga tina. Tu peux imaginer bobeti album à 41 chansons. Soit disant yembaka c'est le wana lelo alobi ngo mwana ndako na bango moko alobi ke leader moi beta ba live mais ba live ba place moko mythique té ezana ona sens té c'est le muto alobi biso muto alobi ngo té donc bazo faire propulser artiste na bango té faire rigola dans 3 ans ça 50 ans ata yebisanga isal mythique ya danger oyo faire abeti yebisanga production à danger faire abeti botingami kaka voix bagola vous êtes là pour insulter des gens pour na koloba mabe pour na kolaksa etala comme ça ti faire nano abeta featuring était eza complexe tala niveau échange qui tirel yo beti na Nino azui ya yo posi parle bobo yebisa ko kenango te eza mawelisa tala lelo faire carrière un artiste qui chante bien mais Aza na place au souka place fala comme Aza koyemba eza musique ja yebisanga lelo chanson le plus regardée faire eza la combien de vie lelo faire ba comme bimise champion na TikTok mboka ba Maria Tumba ba Karine Parno ils ont des vidéos ba tangé na TikTok en premier c'est ben na TikTok bimise ba musicien mais Davido faut ba na ba whisky il faut ba na ba TikTok ba même faire na ba plateforme mo ezanga mutu na makolo bola na makama veza clété ozo ba mo veza la finga mutu nyoso mais boza la focus dynastie vous allez focus concert ya biso bazolo bela concert na bango États-Unis loba ba ça une promotion biso ko tesa ba concert etika na anal fala sur ba plaque mais album il y a 41 chansons moi mbuye beti ebimi awa okiti na kati libulu moi na mo ya DJ a beti faire obeza mamba son wala kuté osomona wala kuté wala kuta wa complète ça faire kati libulu na mo ya ko bien voilà. So it okay boy. Abeti faire tomber liboke. Azanani. Chanson madani. A se produire na nous koleka ba tout suite ba député ba campagne. Chanson madani. Na kati rouge, libande chocolat, pene zamba, hein? Et bomi moi mboui. Petit. Voilà. Petit mo boka ya muke. Voilà. Jeune talent. Merci. Voilà. Tozo connait vers la fin parce que débat on a moins de to ke nango on de to ke penda bien. C'est to ke bien profond. Donc on a bilan. Voilà, toke na bilan. Voilà. Bilan, so toke na bilan lelo tokoloba, toke na ngamba ya artiste Fali. Bilan na bino. Étant que koko ya ba warion, bilan ya Fali à année 2023 et keni ezaki positif, to ezaki négatif. Voilà, merci beaucoup. Bila a fallu qu'il plus de 20 concerts dans le calendrier. Au Vézac, là-bas, il y a calendrier après francophonie. Il fallait respecter qui Vézac parce que Vézac, les babatoyo.
kosala émission na époque wana na 23h na komi na tembe et puis na oyebisa Rihanna ntango oloba na Vezacle il faut zaka na mwa respect jibe asundola wera koma na bula okende Canada ba Vezacle ba porta pierre po ba faire bazala mbanga na mbanga akekota wera Francis Kalomba ke pa jibe donc Zakara ko lakela lelo ba golwa mabe ko Pierre neza na kati moi je te dis c'est que ba koko ba yo kaka Zakara porta Pierre na maison mais akenda kota wera so ebi masola musique ta banango mikolo atuna biso mana wenge 4x4 asala eloko te asala ke bénéfice ke ngwa kende nango otongi otie locataire ozimbongo otongi ozwi mbongo noke nango ana eloko moto modire mu donc na banda oloba boye donc ta ba fabriquer fer paya Weranson Zakari il était là OK malgré yemba na wenge akala yemba ba concert mutu no soki na concert tano ata la clip pour faire Guy Mela ba yebi yango voilà donc on comprend donc bilan ezali fallait checker 21 concerts lelo to soki si concert na biso 2023 na Sénégal to bandi 2024 na Sénégal donc bilan est positif et puis fallait beti 3 grands concerts il y a 3 salles auto tiki de voir beta en espace à 1 mois soki batu muso okabolango 2 ans, une année. Donc, bilan Fali est positif. Prévané Fali, en 2023, a eu 16 trophées. En 2023. En 2023, il fallait bâtir 6 stades en Afrique. Vous comprenez? Il y a des stades, il y a Bisso, Angola, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Angola, et puis il y a Cameroun. Vous comprenez? Et puis il y a Brazzaville. Vous comprenez? Donc, il fallait bilan est positif na émission donc sur 10 il fallait qu'on attende 9,5 donc à respecter et puis abimisi album et tout le monde à genoux un côté album nous surtout mode nécropole formule 7 mai noir oh lelo zoa playlist il y a dynastie A dynastie D tia yango 5 chansons pona 5 chansons fali pona tia place au ba tonto ba vandi ba tie malasi balati ba fesse ba tuloko ba gosse di kambala boy avanda ena mama tia ba nzembo oyo kasiko nani oyo akokotisa elengi na kati ya bato donc fali pour ba bilan eza très positif et puis fallait ake ko beta na ba salle de réunion te ake ko beta na ba karaoké te ake ko beta na ba restaurant te et fallait le musicien le mieux organisé en République démocratique du Congo c'est Fali. Bien, merci Jerry Kobeto. Donc il y a un bilan, on continue un bilan. Donc il y a Rihanna. Bilan 2023 il y a Ferrego là, Nangambona. Bilan ya artiste Ferrego là na 2023 vraiment exactement kitoko makasi parce que Ferrego la beti ba concert ya minene et belé pese mona na miso ba so bokoti na ba chaîne na ye obali pardon makala bana kini bana poto bino mo boyebi abeti wapi tanga ba place abeti promotion te mabeti ba concert pese mona na ya bino ba concert abeti omoni ke yem tamta ngana otanga ba place il va tanga ba place faire abeti wapi stade après il y a Jerry yo na monopole otinanga na bandotanga yo nani yo zanani yo Jerry yo veza que kuto bina zanane boka nganze ta Jerry o Pedre yo tuna alors moi il misa comme ko se moquer nanga mais oui comment se moquer nanga na émission comment Pedre yo tuna nanga ko se moquer nanga na émission mais yo nani po tuna comment il y a un comportement na bino ba golwa yo impoli mais tanga place ko sa batite ngana impoli yo impoli pa venga ngana za impoli s'il vous plaît s'il vous plaît toi na plateau on dit banga ba bata la biso yo c'est très impoli yo ko na ngomba impoli pour ça moi si on ngosangani s'il vous plaît bon tu na ngomba ngosangani s'il vous plaît très impoli à Jerry faites attention Rihanna s'il vous plaît avant de continuer faut retirer l'ilo non retirer te osangani s'il vous plaît bon na plateau oh impoli avant de continuer faut retirer non retirer te on retire non c'est belle impoli na TV non toka ta émission toka ta émission Rihanna s'il vous plaît on a un plateau na tata na bino tina bino mo ba on a un plateau non oh ekomi na ebito toka ta émission na ebito FM Ghost na émission boyo ko benga nga toka ta émission mais pour défendre ba ministère na no comment donc ça la bilan si ko muta boyo zo pesa le chali show leçon morale s'il vous plaît on manque pas na kata émission boyo ba golwa na ba golwa c'est toka ta émission ma vie a fait tovanda c'est vous aussi c'est émission Rihanna toi aussi c'est émission on peut continuer toi aussi c'est émission donc continuer ça va chérie faites attention
Faites attention. Il y a des annonces. Émission ici, dans on continue sur le même bilan. Maman, tu vas aller sous plateau. On va Keno wapi. On va faire Keno. Il mon bébé sa vie à faire. On va bien on va faire la vie à la émission. Bon, on a un bureau à faire. Bon, on a un J7. Donc réfléchissez bien. Bon respectez émission en gâté. Bon respectez émission en gâté s'il vous plaît. Faut beaucoup de respect avec les gens hein. Jerry Keba. On perdra trop. On y perdra trop. On perdra trop. L'émission perdra trop. Personne n'y a pas de notion dans point. Dans la place de faire la bête. Na kombeto mabe oreke fini on ça. Voilà, émission est émission est s'il y a vraiment. Yo Lucas j'ai na poto yo na Kishasa. Ah yes. Ozoya to langungi o ngana to soma na ngungi o Lucas j'ai mtala poto kuna. Ici y pas. Continuez. Ça passe ba Continuez. Émission est s'il y a. Voilà, merci en tout cas. Moi on continue émission est TV ba réalité oyo. Donc na éviter ceux qui na ça qui m'a bé. Au bien ça va gaulois na warion. Je sais pas. En tout cas émission est Katia. Bon s'abonner pour liker en tout cas. Émission est s'il y a.